Tout le monde a lettre moko Koffi Olomide a aussi publié porte-parole les calissouté baloba na kombo Koffi jusqu'à nouvel ordre. Mais yo oleki oleka qui fanatique, oleka qui porte-parole, oleka qui membre du groupe quartier latin, tous les calquana. Oleka attaque nyonso donc azali porte-parole Koffi Olomide. Na soli na ino ya bisinga ngote. Non cela a bisinga ngote pourtant na tongo to sola ki na yeme bisinga ngote. C'est que azana ba pota so na makambu on sa message atindeli yo mais ngana atindeli ngote. Donc ceux qui n'ont comprendre bien, ils ont un bateau Koffi Olomide à lancer message. Ouais, mais ngaite. Vous pouvez expliquer cette différence il y a eu naïté. Oh, mais ngana start tout neuf. Ngana go yemba, ngana go bina. Na porte-parole penaza. Mais eso che podium ko bina tineti ngate. Donc ngana implice. Toi que peut voyage dans ce pays azate. Na contribuer. C'est ça ngana moi teke o na kenda, na kiteve na fingi vie, na boye yesu na zongi. Ngaza ba jaka lati. Ngaza ke suna liga leader wana nana tina suka. Bizo pesa mingi mais to boya mso pour l'accent woti. Ni ba biz. Ebele. Non. Ouais papa langa pourquoi pas. Eza mbote. Te yana bo pesa na ba biz. Ouais eza mbote. O pesa ngo mingi. Ouais eza mbote, biz normal. Biz mbote. Te toyebi ki mbote nga na bibo o pesa ba biz mingi. Eza bon likamyo kamo ya ngwana. Ngana kamwete ngana lobi boy. Kisinjora côté la pemene quadra koraman a combien na ba c'est belé comme tout monde ko leka yo ba pesa na tina bizi yango ah bizi elote mbote yo bigo pesa ngo mingi bizi na pesa ngo mingi parce que aza patron nga o bina pe kitoko boy ah miso bina kitoko mwa o pesa ni o ipe ke kisinjora ebe ka aux États-Unis ah na kumba Koffi et selon yende ya lobaki mais ngasko nga devant batou tout vers lui non Miss Koulibaly okene New Arena. Et l'on va la TV de la fière. On a commis ça bata Braza, mais entre temps côté bata Braza, bah on va payer sa moto contre Koffi Olomide. Est-ce que avant que le commissaire on enseigne la permission? Bon, on sait que ça quartier a été sauté. Mais le coup là, ailleurs a sauté comment là? M. Beckham. C'est qui a le one permission mon bébé n'est pas solo là qui avant yo bando beta concert na kombo mutu il faut luka mutu wana ke a na suika la théâtre na ki comédien te mais na linga bando kota mozindo na bando yemba nzembulo yo molinde ni ba kamba mo to no manzemba profiter ko kanisa ko porter plainte batu bayate obanda bango mabe invitation à ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier invitation en carton na ba follow nango jardin d'Éden invitation à boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divers à bosali binote à tchelibino pe promotion ngolé ya pamba maison divers. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur votre chaîne Congo et Sengo officiel le plus, chaîne Moko Informa Cabino, chaîne Moko et Actualisa Rabino, chaîne Moko et Sarabino d'information à temps réel et chaîne Moko bolingaka mingi na pesi mbote na bato tout bazwaka tana bango ya kolanda biso po bato batala bino ezaka facilité tozana ba chaîne ebele mais ti bazwaka ta ya kopesa biso confiance kotala biso cela veut dire que bazalaka pe matoi to misu na bango bénéficiera na un plus donc c'est à dire que merci na bino un grand merci aussi à général manager Clovis Fimpa pourquoi pas à Berliv Ngamete qui est derrière la caméra un grand merci à Cathy Fola, pourquoi pas Armel Omboa, toute l'équipe technique. Na Pesibino, nous surtout Bambote. Je suis avec
Miss Koulibaly, on va parler du quartier latin latino. Hein? Sur la pena, affaire quartier latin, affaire Youarena, affaire Merveille Rambo, affaire Kissinjora, sur l'émission. Un grand merci aussi à Mayatoumwa, le boss, le patron du greffe Mayamoto. Greffe Abanamboka, la peste beauté. Sam Koukou, coffre fort Europe, Mobimba, Sam Koukou. Yengaye, Sam Koukou. Na pese penambo te belé Berliv ngamete me manga pas invité na ngale loto za pena ta au Panza. Bonjour Miss Koulibaly. Ouais, bonjour. Santé ça va? Yo mo zo monet. Muto santé ça va yo mo mona kaka minga olizate. Santé tokoli lo squared. Blague te biso mambo to banong tongo. So mambo to banang so tongo. Yo mo talaka ba propre boy. Mikili ko to tena bakini. Boton to beta miki toye. Oh venanga ibralba 100 kili me miliki. 100 kili me miliki propre. Donc na miki te mo la place à bien, on aura bien, on la ta bien. Donc il y a des mêmes parties quoi. Pour belé no mona bango boy. Pour bima, pour place nga vandaka, na vanda place mo na bana poto. What? Somda on nga et pas jamais sekati. Na diba na coin. Appartement wana na kasavu boy mena nga matongi na coin. OK. Donc nga vanda wana donc la ming na bana poto. So de na vanda déjà wana na déjà mona poto. Donc c'est ça. Pour ming ba ka vanda wana ba uta ka poto, nde ba ka vanda wana. OK. Parce que biso na ba kinto vanda déjà wana. Boton to kieto ya. C'est wana Béatrice, te wana Béatrice. Les informations de Kofi Olomide, mais qu'un peu repérer ça biso d'informations avant que tokota la actualité ya Kofi Olomide. Kofi Olomide aza bien. Papa na biso ti lelo, ba benge roi mikolo meze. Aza bien. Donc on a Paris, ake bongisa ma ba contrat. Pour tout bon na biso ko ba mingi. Et belé ba gangi déjà avant. Mais biso to ko beta liboso. Yango ake bongisa na makambu, autaki Dubaï a signé contrat pour semaine to ke Dubaï. Orchestre mbato ke Dubaï. Surtout Dubaï to yé après to bani ba concert na kini na bino a porte parole peu bokini oh to kende biso nyoso New Arena to kende biso tout te na bi Dubaï ona Dubaï to kende na ba lande japonais ouais biso nyoso na ba nyama ko to kende kande zalaka mardi mercredi to na répétition ne na za ko to bono kende rep désormais no répétition na Oshu to répéter wana à part wana to ben no dimanche boya penda na Del Piro quoi ba fan no soit Del Piro entre boya wana maman se sili ba chambre à danger ba salle ya danger faut le midi mo ozala jour yemo ozala mais boza pe Del Piro Mourinho yemo kolo place boya nzela mona na papa Mez le roi boya nzela moko na yemo ko donc ozala pe wana poser ayete ouais c'est Del Piro qui a que zonde del il y a quelqu'un qui a Del Piro bon il y a quelqu'un qui a quelqu'un qui signé contrat pour Marina mais on a une la moko pour aya sa inauguration il y a hôtel il y a canot ba chambre ya kitoko ba mbeto danger et puis donc ta voiture rangée. OK, merci vraiment pour la place wana. Merci na bino, pena merci na Koda Kouraman pour na omega, pour na satisfaire kaka ba congolais. Affaire Kofi de Brazza. Kofi de Brazza, to la liga to la muki be Quadrabi a retiré combat Kofi. Mais c'est ça aluka kombo na ye. Aluka kombo, bina ko kompona ba misute. Mais ça date déjà ça de la kombo wana. Te avant ça la kombo ya mutu, il faut luka mutu wana bo sola na ye. Il y a la remarque à Misusu, à Solina Moutouté, à Zui envie à Moutouté, Maman a vu combat à Moutou, et comme il y a yé. Et puis aux autres donnent dans l'enseignement Moutou. Non, les abonnetés, Kofi faut appeler son permission. Appeler son permission, que t'es des aboyés, Nandimio, ah, c'est la combo nanga. Mais il y a des gens qui ont dit que l'enseignement Kofi, non, les abonnetés, abonné à combo na yé, Luka combo na yo, oh, yo, ça va comme vous êtes belé. Créer combo na yo, aux agents, créer combo na yo et ça le bien mais tika ma combo abato abona evma abona il ont dérangé les anines comme pour parce que a oumeli nango mais akomo kota nango pe mabe kolo combo boy Kofi de Brazza ndeni Kofi akamoko yo les gens mona mise combo Kofi aka moko
soya ozwa kombo na ndeni et puis sans permission ya Koffi Olomide ezalaka te tokende Brazzaville toye na beach oh tomonaka ye wana tokipa ye kutu te via beta ye kara donc akota na mutuka kenda po tokende mama point noir tomona ye wana Koffi akata soki boye pa kati asala makambo ye pa sali eza boye bien te abone na kombo na ye akréer babilo na ye c'est ça. Mais surtout bito landa bien Koffi Olomide ou Koffi de Brazza humoriste, ça comédien. Mais peut-être que yo télémelaye ka pone logo wana, yesa la ni comédien, ça musicien te. Akeka kombo na ye. Le quoi ça a courage à travailler, akele ya potot. Match aller bien, akeka kombo na ye et ça ne fait pas bien. Pour nga moni e le bon mai a besoin ba baisse. Pourtant oui Koffi a sengi na batune ba s'abonner na page ya Koffi ba se désabonner, botel na page na. Ouais aboyi na ye. Ye Koffi de Brazza a sengi na ba fan na ye. Ba se désabonner na compte ya Koffi Olomide. Donc c'est qu'a créé le nom Moussou, a créé comme nom Moussou. C'est ça. Hein? C'est ça, c'est créé comme nom Moussou. Hein? Ils ont bien bien. Roga mais na rotala peut-être que l'artiste Roga Loba andimité que ça Koffi Olomide ba Congolais en Ngambu Congo Brazza ba zupe par artiste comédien na bango bino au moins et vous appelez des avantages à Koffi Olomide. Mais il y a des artistes comédiens quand nous lobby mais à ça les comédiens non ni a commis sur Koyemba na sima Koffi Olomide il sanga hein bon ça bien te aujourd'hui ta concert na banzembo muto pesi kombe Koffi tang ayemba nzembo Luambo avec un concert à Luambo à Soyoka na bana Luambo a soit permission mon bébé ndeni ba Soyolaki ozomona avant yo bando beta concert na kombo muto il faut luka muto wana ke a na suika na théâtre te na ki comédien te mais na linga bando kota mozindo na bando yemba nzembo no yo moni ndeni ba kamba mo to ndo nzembo Koffi te ko kanisa ko porter plainte tout le monde lettre moko Koffi Olomide a aussi publié ba porte-parole ba les sous té ba lo bana kombo Koffi jusqu'à nouvel ordre mais yo oleki oleka tant que fanatique oleka tant que porte-parole oleka tant que membre du groupe quartier latin tous les kalkwana oleka attaque nyoso donc azali porte-parole Koffi Olomide na soli na ina ya singa ngote non cela a singa ngote pourtant même na tongo to sola ki na yeme singa ngote c'est que azana ba pose en soi na makambu on sa message atindeli yo mais ngana atindeli ngote donc ceux qui non comprendre bien ils en a bateau Koffi Olomide a lancé message ouais mais ngaite ngato so ani makambu donc c'est ça les abonwa ouais Scott biso tuna bino tout monde ba propos tenir a fali poupa concernant moi nae yo pas tant que maman en tout cas et ça les deux côtés et ça les deux côtés fallait être star ba bien monde entier quand des là bana bazabana jamais au rosoir le ko bali maman na été ozu bana no tiki bango po obali mama oyo te za bongo te bana nyoso mais ban raison oh ya pesi ozu quand même temps olandango oh bon mon nani di sonte alobi trop na papa alobi trop alobaki mingi atie makela gangaki mais Koffi alobi ni botika ya za mwana vous comprendre là pourquoi pas fallait coacha na c'était allez gati te va le baquet na longo tatouage on a beta ils ont sens na longo li en raison mais dans sens papa ça a monté à munene papa to maman parce que monté à munene papa au moins ils ont boti moi les gens boti moi na faut na gros cœur donc monté à munene abi moi na concept na bango to na conception na bango plutôt déjà moi na aboma et moi na déjà boma na yé na ndenge nini uta moi na ça ba très fali makasi te bango da ba vivra ke baza ba orpheline te bana na ye uta ba traité moi na juif fali ko le kamako 6 tano bien ah moi si mais tano bien ba ah na bango donc moi na fali mais fallait reconnaître moi ni mais moi na zo respecter et ko sala nini so ba tikite ba lokangisa bango ka bongo au monde faire à kota kit il besoin à continuer à kota parce que banango biso to kola ka to beta banzango ba kede ba j'ai oli le comment moi na 8 à 9 ans bien internet
bana vitesse à makasi babilo muso biso to supporter bana lelo ba supporter te donc alinga yeba tina suka donc c'est ça et puis maman na était kazana falité jamais en conseil moi que oh fallait ça bien oh fallait ça boy on banga ko décourager moi na pas bino ça boy pas bino ça boy alors moi na paix à moi si babilo ko zo choquer na kati na éviter moi na so tali moi na azana bolingo fali mais fali o tchaka ki star baye ke nalinga bana na te nalinga bana oyo papa zala bongo te papa jamais ko linga polémique moi na o ele pe ke yu arena yem to beta liboso te biso bino obeta ndeni date zate ake azoya te aza ate ake cinéma azoya so a date bimi ouais biso de date robe matana oui bi ke biso na bino toza na village del Piolo ouais toza dimanche annoncé date kuna te annoncé date hier à lobby abona un petit peu 2 semaines annoncé date mais toi liboso to beta liboso noir on to beta liboso na new arena ya Kofi te bona boy de ya auto beta na Afrika wa na awa biso Afrika ba congolais biso awa Kofi azoke no beta liboso abona ende koloba mais bona boy pas africain mais aza congolais te ok na ba congolais ko fait que ko banda liboso to ke ne na new arena to ke no beta ngo ouais la question non tout nous on est tombé mon tina souke émission tout on peine temps redévelopper quelle est la différence entre yo na Kisinjora tout près à quartier latin bon na quartier latin na bana no ko bina na bana no ko bina donc Njora aye kutanga na quartier latin na bina ka déjà wana kala yo bina ka déjà wa pe na ba clip banze ouais ngalo te ba clip na fond de frappe na zali na ba eza na kombo na générique naza na zali na kota liboso Njora après na yeko sala ke na kepa Dof Dominguez après na longue pas Dof Dominguez après na yeko kumba bana kini climatiseur ventilateur na becha ngo pe na tamo pe boye kanga ki pe kini blague tenze mo ape kanga ki pe kini et ça ki pe six na ngo pe na ndenge na ngo après na ko zonga suba vie na ko filo mide po ngai na Kinshasa awa na mona ko orchestre yo ko na quartier la tente na ndeni na nyoso mais obi ko expliquer biso différence ya yo na yete oh mais ngana star tout neuf ngana go yemba ngana go bina na porte ball pe naza mais so che podium ko bina net ngate donc aza un plus to ke pe voyage boy dans ce pays azate na contribuer mais lelo déjà poids blague te na bina nanga mais ngana linga mingi leadership leader mais naza ba place tout ko bina nazali ko yemba nazali maloba pe kitoko na lobaka c'est ça ngaza mwana teke o na kenda na kiteve na fingi vie na boye yesu na zongi ngaza ba jaka na te ngaza ke suna liga leader wana na tina suka mkona kolongwa na créer lo na ngai moko mais oyebi ke Kisinjora balaka ke pote puis Kisinjora zala na ba faveur ebele Kisinjora ko matita point peu ça na biz na quoi d'accord amani mais bizo pesa niveau non bizo pesa mingi mais to boya mso pour l'accent ngoti ni ba biz ebele na mnoko ouais papa langa pourquoi na quoi d'accord amani te yana bo pesa na ba biz Kisinjora pesa o pesa ngo mingi ouais ils ambote biz normal biz ambote te toyebi ki ambote on na bibo bo pesa ba biz mingi eza bon likamyo kamo yango wana o ngana kamwe te ngana lobi boy Kisinjora kotala pemene ya quadra koramane akomena na baccès belé ko to mona koleka yo ba pesa na tina biz ya mo biz elote ambote yo bi ko pesa ngo mingi biz na pesa ngo mingi parce que aza patron nanga okobi na pe kitoko boy miso bine kitoko mwa bo pesa ni mais na ko zongo te na mémoire internet non ya munoko parce que ouais parce que na bien eza ambote biz ambote tant ce que yo mona ye osa pe na campagne akumisa bato braza mais entre temps côté bata braza ba linga ba pedisa moto contre ko felo est-ce que avant que no kumisa nga senga permission tenabi ye Kisinjora
azokumisa bato ya Braza. Dans l'entretemps, bato ya Braza balinga ba pelisa moto contre Kofi Olomide. Yozo mona ngondeni. Bon, ngazo mona ngopona ngazo mona ngose ka za quartier à te sauter. C'est la longue nae. Donc c'est Kazala la quartier là. Ouais, alors tout ça il nae to voyager il va pointe noir nae. To kenda nae. Mais le coup là aya rasuta comment nae, même sous Beckham. Nae ko même sous Beckham, même sous Roka, mona pas Roka. C'est qui a longue nae. C'est ça. Skonde ota caméra bosso faut le belo mon pas qui sinjo lo banini. Bon, qui sinjo a lu ka fina bon na éviter mais concernant PC kaka, a lu ka place mo telema. Awa na éviter. Ebi ya ke poto na kopo mais yo lo ba bozala de ali bosoni. Bon, a ke poto na kopo oyo. Héritier azane mutu gentil mais mes poto. Pourquoi pas faire comme manga poto? Un problème te ezambangu ya yoza no tâtonnement na tuni yango poto ngo ezala mapata poto ngo ezala mapata kema ok nango faut les mapata mais on les mapata mais fait to ça ni to kitaka na set kita la set ouais et puis château rouge yango et kolongwa et puis place bana bana ba kendaka wana pena ok so komi na poto ok mata place ba moni pena mo moni pa tour Eiffel est-ce que kolongwa wana elongwa te ba kenda pe liboso mais ke ba jongere zonga mabe nani soit qui nazo ezo et mais qui va jopo emzu ya ngai cause a peu grave ko le payer vie eza manga bebele oko ke pe liboso mais ko ke liboso ko fait moi emba ko ke liboso ça ko maté José Manzolo en Allemagne ko ke liboso ba benga yo Miss Arena ezaka yo mo mi bambia te wana ye moko nda pesinga kombo wana abi Miss Koulibaly donc mikolo comme on est comme Miss Arena OK pena Arena. Wana quadre. Ouais, abina perdon cadeau na pesa yo, OK de Arena. Oui, peut que qui se joue Rebecca aux États-Unis. Non kumba Kofi. Bon, a pour mettre pays mais akenda été. Et selon yende ya lobaki mais ngasko nga devant ba tout vers non, Miss Koulibaly OK ne New Arena. Et loba on parle TV za la fière. Pour OK na. Wande quoi de bi. Mais you Arena na date. To bo ba date po bakongona ba mité mabe bo ba date na biso et puis biso to linga teke o bibisa mulai ba 4 mois 5 mois te biso ko beta encore 1 mois plein et assir naï siko ko fait le mida ote ko bimisa légende ouais tout le monde dit que légende de biminzela mona balle de match bimi à peu près nzela mona formule 7 sur le marché de total à 3 disques wana mais sauf Fabregas pas boakaki oloba on yozo ka olala te oloba évolution ya disque na bine kende et kitoko po ela sa ke kitoko tane to voyager parce que yo tala ka Kinshasa mais ozo na ke monde eza munene bamboka ese belé OK ça pour ela sa ke OK c'est ma maison qui est bien dans ma voyage. Toi les premiers na Kinshasa awa te voyagera trop. Sauf vie à une kini, bon venir vie bon. C'est OK. Ba appelle ben ravio ba non. Ba appelle aux api. Bambo que solliciter yé. Mais elle solliciter c'est quoi? C'est légende. Se connaître na part MC à balle de match au monde on évoluer ndeni. Anda yo mta musique. Bon. Balle de match bana moni ngo pena bon zo beta nango mais comme ndenge pena chochote mais ça nango bon formule 7 ya fali pour bon il m'a comme ndenge na bien ngote en tout cas na bien ngote oui mais on était moi bien JB te yé zo beta moi muke mais yé pena zo yo ke trop te nga zo ramin kaka légende yo ka légende te beta en tout cas na ba boîte to mona ngo zo beta bon dire beta ndeni ba boîte ba terrasse toyoka yango wana ti boîte terrasse neti nga vraiment nde mafali nini nga asepela nango nayebi te ngai mingi nayokaka mingi kofi nga ndako na nga mingi ka kofi eza bana oyo bakoli lelo nde bazokota mais bakomi pete parce que moyebi mpe kewe ranso na obimisa moro te ekomiso moro te makambo so ya bitumba na kati ya moro te so ndeni bon totala yango nanu mais nga yebi ke oyo eza danger eza kaka légende et puis yebelo moko Kofi Olomide bani musique tongo surtout biso ko Kofi non to botami te Kofi ayembaka déjà mais tala âge Kofi ti lelo ti ba innocent na Kofi ba OK kabo po na kini mikolo innocent mo muke
Moi muke bina filé au son so sima boy moi muke pardon Miss Koulibaly ouais kombo ya artiste mo to tanga tanga mate tanga mal souti jeune wa votanga tanga apoko tanga innocent bina filé ya yango ekoza wana tanga mate point tanga mate te par respect je te respecte beaucoup on appelle na talon na TV ouais comme moi tanga mate c'est ça mais la kili mikolo c'est innocent to qui na bon kabo innocent mais confina innocent ba betaka bebo babo confia kebo innocent kebo donc pour la kisake papa ti lelo azakaka na ba ajo akomi nango soki ba artiste mususu ba vanda ba betaka te bana succès te mais via zo kena ba ka likolo donc ye eza so akufide ma mesili tant que vivant OK na bon ka OK na bon kaka et puis au monde on sent mamba danger maman va danger net ni poto mon a peut falloir ça la danger ne danger ni tu beta stade de martyr abet masamba de ba beti stade arena to buki zambi to buki zambi et puis abet na stade de belé ça ka plein yo mon boss a vivre au tla ki an to mon a liboso pour plein za la ka on mon a partout caméra za ka liboso siko yebsanga aka liboso koto so bakote kuna to mona te baza vinde bakosi biso wande ba mais angolais allait en plein wana pe to ka pe sango ke isaki non rien boyolo ba sango mona gite yo monite mais nga za ba famille angola kuna ba image pe to mona ki mais dakada kaka mais on zambi bukani retournement à stade des martyrs kofi bandango liboso abeta ba plein et puis bato ba beta promotion wana kofi jibe wera ba plein les kasu wana ezate moi mon kefere tout en offert moi mon kefere tout en offert pour faire pa ya plein les kanani ati ya ba beta liboso kofi jibe wera liboso lelo OK kaka emsu muta ko longo nango ko sala fere pour tonto e fait na mona mambe ke bien ouais fallait aller plein penalty mais maman va nous comprendre nabi trop que ça ouais beta ba plein danger ba plein on est à souter il fallait aller danger te kofi jibe wera ne ba beta ka plein makasi so autre tika na bi so fali pe total on a envie so aze quoi pour y pas beta même si pas qu'on s'appelle na ndenge na siko tout ça les 24 ozala na ngambo braza to ozala les 24 non soutenir faire gola yo ke no ya roga tino ke sani kuna mais qui sinjo ro ke ni wana ye non ke sani kuna ngaza na kini non ke sani na mwasa fili kuna faire tonton Hervé ko bangelo côté concert na yo e ko simba concert na yo e ke simba et puis to feste mo héritier mo courage mekaki mais a mobali emsumba sima pe ko amekaki a mobali ngelo bani simba amekaki simba kite simba kite bato bayaki simba ite mais er mususu deuxième fois pe ko pona ndimia za mobali za teti na ba génération na ye ba Fabri grâce ba tellement musika mais ya ye penda affronter mais achaka molende manzama ko sunga pe ko ali bosse simba ite peut-être mi balé mais simba peut-être mi balé simba po la zika za mobali po mobali abanga raté mbala yaka monsieur simbité premier yate emsumbala ya mibale ekoleka pende ça mais Didier Lacoste pas beta stade il y a quoi te faut senga sindi permission nani c'est a faut senga sindi permission on aura Didier Lacoste a senga sindi pour muta beta ki plein sindi eker donc il est pas beta sous plein faut luka sindi senga permission boso a sengité et simbate mais Hollandi était habitué ana tana te au senga sindi za kulutu sindi la musique eko simbate ngamne to mona ka ba image to mona ka ba image tala ba stade ngoza te olali ka la muki boye nana beta na stade te fo bonga mati fo bonga mandenge ba bonga maka po ba ya yo bonga mite o monika o beta sali plein ngapela sa plein yongo to boma bango motema kala pressé ma motema mongo za pressé ba préparer te avant ba ya mama mongo za avant ya o préparer allez pas affronter mais si on préparer te on va affronter des c'est ça Congolais ça monter ma duku trop ah salaki ngapena sala mais et si mingi te parce que ya muninga nza pour mon succès pinza me taper ça succès bon la cause ça a succès te ya wapi
abeta wapi Ah, mon getonga. abeta wapi Ventilateur. na bien au ventilateur ngam na bana climatiseur zangai boka ngote climatiseur kamata ventilateur elo nanga si azongo azongo pe alinga dondo manango ngam na banda ngo so abimisa ona chango awa omona ke ngam na banda yango asenga pe permission te fasenga nga permission Parce que mon qui a saigné au terre, les sangs aux et si mbate toki yango wapi toki wapi toki wapi yoki yango wapi tora kombo mais toki te to monite po kini maman ko sa soute soki ola esimbi to yeba ba terrasse ebeta te kana kombo la musika mais ebeta te on a Didier Lacoste. ah ya mambakala ya Bon, tu commis na souka presque émission na biso question fana tout non na tout nous tes amis. nga yom to yeba nga takata motema c'est que nous surtout d'ailleurs. non yom to yeba On est arrivé pratiquement à la fin. Bah, dédicace rapidement et puis programme et quartier latin. Donc programme à quartier latin, moi je suis outil awa, nakena oshu. Répétition et bandi mardi, mercredi, jeudi. Tout répéter. Donc ma fan nyos ma coffee fillette, ma coffee fil, ma balinga coffee olomide. Donc tout le la répétition na oshu. Donc boya on a tout répéter on a mais dimanche. Depuis au Mourinho invité batu nyonso baya na inauguration na ye et rozala na mo fleuri na hôtel Del Piro fait dire so foot ça même jour moko ba baxelo jour moko donc c'est ça question sous kapoto kabwana na yo isa oza ko entretenir ba relation ni na maniki amaniki am daliboma maniki mtu sara bien te maniki mtu sara bien te Moi, je suis c'est normal. Tes relations ni nyoza na ngona mani. Mani kinga na yeba kaye ataoya quartier latin ko na bivens. Bivens na personne do danguba. Mobali yo na yebi na ye za bivens. Just to ka boye akomi na babia. Ngana bien moi ça bivens. Donc mani ke yo yeba ka lo la moi c'est. Moi si ya bivens rapa ouais. To suri botu moni akomi na babia. Yango na ndo traité liboma et puis baby si fi ababe ti babe na suka ay ko boya maniki alingata o sentir maniki baby si fi na mais ça qui ba drogue no maniki Melissa ba drogue bo bino bo bite ba a comment ko tambo tina ma wenze a senga mbongo a ko mtaliboma ba ya beba kanzulu kaka donc on perd des grands artistes missions na biso mais date perdre donc ba série on doit perdre parce que alaki na talent mais moi je suis un bébé sa vie mais tant qu'on va aller raisonner mais maniki mora le biki amela drogue te siko Melissa drogue bon ta me drogue ta rosa nde ya sawana ya ndamela drogue ta rosa nde ya sawana to que non normal ndamela drogue te arosa nde ya sawana mama bana bandla mingi basi ba mela drogue bana bandla mingi ya basi amela drogue on ende na bango de choses aux gens abandonnent moi so me drogue te c'est une zamba pambolio on me la drogue me la ba bombe bo bandel couple bango zani ka drogue bombe malika lo ba trop alingo ketse ba tout ba problème non yango ano traité liboma mais c'est ça bon yo oza erno so kana na ba rankine na batu ba rankine kana batu e ki toko te ko finga batu ko tonga batu ko boya batu yo no boya mokili mobimba mzaleki azate na mokili ata yo bo obude mutu maintenant on va na yo mo mota mutu aleki nga mutu azaboye mais po yanga na télévision na linga to sisa na biso émission mais yo mo pesinga le suma mba tout non na mukili fo otali pe bo mutu aleki yo ndimi neti yo ndo vanda mutu aleki yo na ba porter parole ouais azate oleka no ngandenge nintala yo bo sa yelo moko avant no bango ba créer bakar na so bakar tongo on a voyage mais voyage on a te po bakangi penzela te bakangi te ba furi na sambu ici poto na okena nga ngalenga nga poto te mais OK on le kanga na ki succès on a bon limite zate mais net vagina PMF bazo kende bazo et si belie yo lo baka yo le et si belie na le qui était pas le kinga te yo bi mta le ki azate mais je PMF qui était pas le kinga te
po nzambe a créé nga voyage ye pa na boya nga yo moni yango nanu zebo mona pe ngati tono ke no yati yo pe zelati to pe no ke ne pe arena pe na ye Skoso qui arena te na pour les émissions non tu vas nous malabiso presque chaque semaine nazali na zapenda so bengi nga na ko ya ko leke mission oyo le le kango pe na tout naza na boya ngote c'est malo bangolo nde yo moza boy so siko arena yo arena no tiangote oyo ibisa biso ninya tena okenda ngo yo zela na kete ben live yo zela na kete bongo tunanga mais so ke na okenda ngo yo arena okenda na okende ouais na okende ngo ya sir ya force te ya yo bote ya kimia via bino miskuli bali okenda arena ya calme o te yo luki ngo yo mopo elo moye bango ngalenga na nga voyage te o montala so ko kini partout ko kango so ko kini oyo ko kyango po mingi bazali congolaise mais ngai kini te na ke ba akena boza vili kuna ba so benga na liko songa te asera ko kini akena ngola kuna ba so benga na liko songa te akena poto akimi na ajna na ke kima na poto non c'est pas possible na kozonga awa ko kote ba kuna motolu na ngeza awa to kenda ka ko luka so to suis to ina onka ana kini na no vana poto stress na mukanda te na kangami na ndaku no mo sala mukanda mutu to bola mbongo katikati pour ba kini mbongo ba simba na poto kana ba kini na simba etamona ba kara danger ba o kisinjora tambola na oh mais tout na et ye echo masombele ka menga ka na ngamu na somba na mbola nga na bakini rava sika era sota mona rave sota mona to payer ba $14,500 wana rave kata ya kite mama ota mona ka rave ya ki blague te ba sérieux na echo makele nga sombi tale ngwa suna komi na fuga era na fuga zaki kama blague tana tamona bakare bele so atomanga atomanga makolo ko sekano ngate o miskuli bali te ezaba ta e ko soma ma ya danger bon so sombi avion olobani o jet non somba pona si mon ngai donc yo so na comprendre bien qui sinjora a paya carte ba pelai yo somba mais ba pelai pas echo mo na somba na mbona ngati echo ma so apela ya pesie na sombi na mbona nga ateki ba bijou na ngai na teke ba bijou na nga kan simbo mais oh mais là maye na sa musala mbona nga somba bijou na bomba mbona nga bijou na bomba mbona nga bijou na bomba na bimisi bona ket na duku ndambu na kena zandu eservi nga mbonga rave nga bon ko rave pesa boy nga pela kitipe na oshwe combien 16 000 14 400 à bouger pam na katele nani abutu na nga pena na rave et pesa ki bana kini palpite mais skuli bali donc nyo soma kambu nga jamais na banga o na banga mutu jamais yo mo opoza kini sento mona ba rebo ba bimi bon ba rebo yo kelo kwana bibiso bimaki te non on a coca pour obi climatiseur dans la tête et là ba artiste mususu abimati lelo ndie muni oya yemba ya yemoko o ba ba yebi ni artiste ngunani oyo yebi ke ata moko base belé donc ndembu nini oya sala oya pesa makambo mais ngata na oleka na nzela climatiseur ventilateur et puis na répéter sur le mot lelo nga pas confier le midi nga na leader sona bete vanda mais tant ngolo ba ke yo linga leadership pour moi te ke okokoza la place au ba gérer te nabi à part confier le midi nga na leader parce que na roi kokene na orchestre msusu te n'est pas fallu pour que na kokate non côté parce que nenge confro midi azala nga un tout kuna bozana nga boete ngalinga mi salaire ngalinga mi ko vivre bien ngalinga mingi teke bo bato ba pas fali ba vivre bien artiste est trop matolo o moni qui artiste ezate que il faut daka obetaka bambata ola muki tongo obongami osukolali okebo o muki mo sala bongo te na ten komba mutu te na lobby na lobby nga Miss Koulibaly, dans un artiste était à Matolo, qu'on fait une idée au Foutanga et permettre à foutre d'aku et permettre à tirer provision.
Et permettant même que moi etikalipe il va na poche. Donc na pas na yé na sala kimia. Kena ke côté mususu donc on a pris na leader mais yoka ko senga bato. Tenga za bashaka na te. So pesinga na boya te na ozwa opesinga mais na za ba tante ke yo kenda ba ndaku ya bato. Okende ko choquer na misana bongo te. Ah ok, on est arrivé à la fin, rapidement, bah dédicace na yo. Maboko, quartier à tête goût, quartier à tête cano, quartier à tête souka, Kofi Olomide Vanda, on a 100 conquérants, et puis on a bien papa Gounagu. Gounagu? Ouais, papa Gounagu. Kofi Gounagu. Gou azala Jusqu'au gongo quoi. T'as ça goût. Na habité hein, autant la Kofi Olomide vous so moni ça condamné. Yo ta mo mbali, ça condamné. Olenga te. Ba leader rebelo mona bango, so moni Kofi Olomide et ça qu'on ndenge nini. Hein, na habité expliquer na bien na ndenge pena normal. O mona ndenge. Te uza plateau na yo. Moni. Donc aza goût. Takara ba ajuana beauté bagisabi. Beauté Schengen, na ba ajuana beauté ndenge wana. Amela soupu na tolo te. Amelaka bombe te. Yana ba leader ba mela soupu. Oh, ça ba leader musomo ba leader mais na parler na e soupu na tolo amela ba drogue donc leader moi pam ba nini. E ko fi mo te age kende ka ya o yependa ko akufa te azali. Ah, Robocop. Oh, il y a des animés. Akufa te azali. Azali bakita ba mata azali ngoyo otsa mutu likolo boyo ake musique ekufi ya mboka oyo ekufi mutu asala ya biso fier na Congo c'est Kofi Olomide toi la fier na ye mise nyonso so bandi ko yemba rêve na ye po abima arrive à quartier la terre et donc c'est ça même conseil pe na pesa afali faut ça la mutu mo azala reconnaissant na Kofi Olomide na o asali pona ye pour mutation dans les néa et a commission lelo na ndenge yoza na ndenge komi wana donc partout so kei kobosa na yete po outi musika aye na yo pena bimisi yo e kombe bo kombo beta na munoko batu mais konga koboya ete mutu tu akonseka yo ke boya ye bude a mutu mabe alingi yo te un jour mutu wana pa boya yo oyo soki ondimi mutu oya bimisi yo te yo ba boya pe yo donc il faut ndima mutu azombo ezana o boya o mutemisi ah ya na lobi ya kombo na tanga su kombo te mutu sa ba komba ba to pa wana kena ba wa na quartier la te na bosante Eric Ngwasuma Eric Mandala, Abedachou, Choisi Matata, Nicole Likoka, na Belgique, José Manzolo, na Allemagne Bundes, Eric Fouri, Willy Mouché Nicole Damboka, bienvenue bientôt, Maman Janine Mabunda. Et puis na Bossanité, boutique flangue na Brazzaville, boutique flangue na Ponto. So lingola takitoko. Ton boutique flangue na Brazzaville, boutique flangue na Ponto. Ton numéro là c'est 081 24 82 463. Nasko na 3 personnes mon peut so po Barça na banga. Bango pe baso la fort. Quoi Orsène Mukendi. Orsène Mukendi. Bala Pembe. Sam Kunku coffre fort Europe mobile. Sam Kunku ba bioza coffre fort. Muté maman Emin Kunku na pesi ombote. Ambote na oyango. Na à part kolata de tolata abo griffe bana mboka ezoya maetumu. Vous allez pas inviter. Ouais. Jour à sortie officielle. On a pas japonais à ba veste mo wana. A veste mo wana ki boy. Abaye mta pesa ki. Ils sont fiers parce que Congolais ont ba veste boy. Il faut pas sungai président pas Luka Mwaya. Et puis maman Denis, moi ça mo kondi. Pour na bosa nte mais respect na Fati béton. Bétonner bango. On est arrivé à la fin de notre émission. Un grand merci à toi Miguel Dangote, millionnaire Yamboka, Eric Mboli, boire à rayote, ngana boire à rote, Eric Mboli libangano yango.
Doni Kimba, on a boire à ôter. De belles Moussa Ginzi, le président. On a boire à ôter na PCO, pena bambote ne belé en Moana, Gary Neville Ntole, Merveille Mawesi. Ah, Moutounanga champion Marco, to Soleil no to lobby champion Marco depuis ba Paris, na PCO pena bambote no ya Moana. Tout le monde a dit Mikole Oya. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divine, bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bango ya mukolo fait tilata mabe. Maison divine. A bossa liminoté. A tchelibinope promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On est